Bote na banino se atokomi wapi ezalaka esengo ya koya verbino na babino chaque fois que non et loko ne loko ezana ngonga nango pe na na plateau par sentiment na ngate binonde bakonzi yango na bandaka na bino na mbote pe ezalaka très important ya koyeba bisika oyo bozaleli ezana ba o bazwi biso na tongo ba o bazwi biso na bapokwa parce que ezana ba pays différents o anda biso na compte YouTube. Et Penge Fofana, le lingue na lobelaka politique, le lingue pe mona lobelaka ba sala ba promotion, le lingue pe moko na zwaka mutu na bimisie quelque part ke bino boye baye. Lelo nazanga moko na plateau te, lelo to ko lobela politique te. Lelo tozo lobela makambo itali ba réalité ya mboka pe mutu na mutu azana domaine na ye o nzambe to apesaye to le lingue peut-être ko kola mutu akomi na makambo musu so salaka. Ndaka na media pona ke bato baye to ba découvrir o yaza mengai Epenge Fofana na okeni na lombangu na ko sabino keno na yambi maître John, maître ya makofi, maître maçon, maître architecte, maître na ba domaine nini o lelo aza maître to ko découvrir à travers ba mi tuna na ngai pourquoi aza maître kombo na ye ba bien na kombo ya maître John na ba compte YouTube mais le la télévision eza radio te ba John ba koza la ebele ma travers elongi okoyeba ke oui maître John otoyeba yewana na Epenge Fofana pemba la liboso aya na tokomi wapi atala ka tokomi wapi na YouTube mais c'est la première fois aya na plateau ya tokomi wapi amona ke Epenge Fofana ayoka ka kombo lelo soto ko tout na ngana ye ngana za na ngana mituna yenda koyano la biso. Le coup la télévision eza radio te amon sulubaki to yiko kende vers invité na biso to tout nae présence nae na chaîne na biso pe pourquoi aponi to komi wapi po ya ko pesa message nae maître John Bote. Bonjour grand journaliste Bote. Ezalaka bien ko yamba mupaya mais ezalaka aussi bien ko servir mupaya pe ko yamba e ko pesa ekiti. Oui, oui. C'est la première fois où il y a notre commune. Oui, mbala liboso total à ngoka mingi na ba YouTube. Alors na sepela na chaîne na mingi mais comme na le kanante ya ngomona ye po na pesa message awa pe ba découvrir ngako. RDC pays laïque. Oui, oui. Yo na oki kombo ya maître. Ceux qui aux achers selon nga na kolo banalo ba salam alaykoum parce que RDC attaque pays laïque. Pas chrétien, nous sommes dans l'église naïe. Mais na monyo bimina elongia ba musulman. Vous êtes musulman? Non, naza musulman te. Maître John Nazali maître spirituel. Nga naza mingi basé na pouvoir ancestral. Ça dit aux amoko o asala la fierté ya buko. Oui, oui. Ah, vous allez basé mingi na pouvoir ancestral. Vous allez voir ngai na sala la fierté ya beauté ya zamba ya mai. Pour mundele azwa inspiration à travers biloko na biso différence ya biso mundele zakaka kozwa produit na biso ko tia en emballage. C'est ça hein? Pour la spiritualité pouvoir ancestral ya ngonde simbi monde ils ont une spiritualité mon côté les qui ancestral. Pourquoi on bâti bara fierté? Non ezali wana benfiance wana bolandaka te mutu soka ye atie biloko wana nyonso yende bokomi komona yende aza soit chef coutumier to yende asalaka bokoko ya solo non ezaka eloko mutu akolata sadi alati na ye oza mbwa aso akalakisaka position te. Voilà donc olandaka babiloko wana te lelo na opesa exemple moko soki omoni soit maître avocat aye po plaider dossier na ye omona ye toujours na torche na ye est-ce que vous comprenez? Mais jamais à cause de l'eau livre nyonso o ya tanga o nyonso ezana ndako amemela yo non soko yende musala epananga place ko découvrir nani o ngana zali. Bien parlé, merci. Vous allez bien aussi ko loba ko tato la na mamu zo sala lelo. C'est ça. Initiative na yo, initiateur na yo to idole na yo zanani. Bon. Pour être singa idole na yo za Eliezer Tambwe. Bon. Ngai naza muta Congo central na village ya Lukula à partir déjà les bouma mama boumwana na ngai naza déjà initié fona ya ko kamba village ya Lukula était que chef coutumier pour na village na famille na ngai toza na plus de 10 chefs coutumiers. Alors initiation ne banda les bouma mama tina bimi naza déjà mystérieux ti lelo ngai nazo kamba village ya Lukula donc initiation na luka ya ngote
mais uta na kati ya libota na ngai. C'est-à-dire aux abajara bana oyo tango koli okomusala makambo mi ko ipso ke non tango zaka na une année tango zaka na bosala c'est ça. C'est ça. Donc à partir de mon maman nazaki déjà initié. Donc to luka yango ya ko lukate mais ya famille. Donc ils a descendant de la minute yo pouvoir eza na maboko na maître John na lemba na likambote. Bien parlé à mon Sloubaki. Maman Sazana est chrétien, après ça pasteur. Oh papa Salanyon Somon a ba Bible na miso na et simbate. Maintenant après kokende à papa, lelo amosa komuta na Bible. Maître John. Oui. Poto yeba. Biso ato abato tembe, surtout moto kutani na ye. Andi magali kambona pasi. Popenda na plateau ato komi wapi. Balandia epenge Fofana, l'élève du maître. Denga. Nous avons représenté mon ambo qui Eliezer. Dans la émission de David Matadi Kibala. C'est ça. Au Tchétembo, Monique a pris ici cigarette, à Tchéké, comment il y a la cigarette. Parce qu'un vrai chef coutumier, Azam Moutou, normalement, un chef de l'État, à Touna, chef coutumier, tant où érosion et les cas, ah, mais non, c'est la tonne de l'ennemi. Pour nous, on est pas ma belé. Pourquoi ma belé, je qu'il a besoin de sous-souter. C'est ça. Maître, boxer, différence, c'est mon anaka. So bina benga masananga bakole ressenti que no bakola ganaka combat boxe sko yo penda maître na yo ozana makasi na nini o bato ba olanda ba satira Fofana penge invité na wana penda makasi na boy même na mamba olamba muzata makasi na olamba chaka madesu muzata makasi na olamba pondo limbondo sko yo po ba benga o maître eloko nini to sala to au sein la bateau pour pas sentir que moto Fofana yamba jwana za mystique au sala nini d'abord na passé na loba makambo ebele na mboka oyo kokisama omoni eloko za bololo ta bana maternelle bololo to la ba mineur boy kolanda te na loba mande fu ba cha peaceful koloba na loba makambo ebele na mboka oyo kokisama kolinga kolanda te soko moni maître à silo démonstration omoni un vrai maître. Tant que profondeur à musala a okokate ngai j'espère oyebi ngai te mais soko koti beta na YouTube Maître John li passe à Sata au découvrir il passe à Sata makambo nyonso na loba na mboka oyo comment mabebo makambo nyonso na loba na mboka oyo kokisama lelo nga na loba ke ba comédien ba kolanda na kokufa tant pululu akufaka ti lelo ba comédien bakufaka et ce solanda déjà fait un débat artiste no bazo dai non problème ezanini otuni ngai ni na sala nini oloba na mboka oyo kokisama comment est ça la prophétie bato bakufa mais c'est là tant na moni on a lewa esprit de mort eza kati na yo soki na lobeli yo négliger yango yo monaka tango kokufa na monaka netinga tango na lobeli ke oza na problème oza na esprit de mort ezolanda yo ale yo négliger yango banseto balobaka kati na nga pona pesa message so na moni likambo epana na kopesa message ko négliger te na sama ngambo ebele na mboka oyo na pesa bato ba nomination na bikisa ba maladie parmi bateau de tout le gouvernement bato bazoya makasu na sala nyonso ba nomination surtout na makambo sur plan politique po totanga ba kombo te ozolanda nga donc naza moto na bandi makambo lelo te elingo loba te soki omoni oyambi moto asaili odemosa so yenda aza vrai maître na loba makambo ya important na mboka oyo ti lelo esalamaka. Pourquoi aux Indoïs à Simon Kimbangu te aux Indoïs à Nemo dans ces métiers? Aux Indoïs à Santa. Tenga naza basé mingi na pouvoir ancestral. Cela veut dire prophète biso ezali Simon Kimbangu. To koti na ba détail mingi te mena pesi yo kombo wana po soko koti na YouTube ko comprendre muto yo fanya. C'est là où Satan ça. Satan Nzambe azali. Nzambe to azam pepe to azam Satan sana. Satan azali muntu oyo aserviraka pe basali na ye. Ndenge moni pe Nzambe azali oyo aserviraka pe basali na ye. Donc Satan azana part na département na ye, Nzambe pe azana département na ye. Mais bango nyonso bazo résister. Et c'est ça ndanga. Bango nyonso bazo résister. Ngai na kwa kana nani beauté to bakoko na biso parce que kala bazaki na ba diplôme te ke basali mukanda ba komi parce que un batanga na nti banda ko zale moment ke no mutu moko asali nzete art moko ya boye mais soka ya pesi za signo ya pouvoir ndenga na tambula ka loko na kena même na Dubai
na koti na boutique Libanais va sepeli nango ono zwa $500 ngabino eza bukoko d'abord c'est la fierté à moto à sali ara oyo na boteka bukoko nangi pa barabe te parce que na be arabe atekela ngata subi akoya bandaka na funa kota na religion na boya kulutu nanga Flavia kamwa petit yo moto lingi kolata $500 ko somba bilambe benga bivie akenda chez biso na Sankou des grands-pères nanga apesanga symbole oyo ozomona na koteka ngo na Dubai te mais wana zaki cité batikali kofandisa nga na libokato na nzungu batokisi nga te mais tout le monde lo ayebi ke Fofana aza boy ok mais yo olobi Satan bezo kondoki mona balabala te pourtant moi ata bakomaka buntu maseke boye banini batali wa mystique na pesi yo exemple moko po o comprendre na uti webisa yo naza mingi basé na pouvoir ancestral na bikisaka na salisaka ba maladie nyonso apa kolamusa muta kufi ezala ozana maladie spirituelle basida kindoki ba paralysé lokolo vimbi banzoko ba maladie ezebele oya nyonso ba maladie ezebele oya ancestral ça ba étude to ka dans le vide bozo bikisa webisa yo kena yekola makambo epa mutu te ezali likambo ya libota euti na kati ya libota yo obimi kaka oza déjà initié obimi déjà na mokili oyebi déjà nyonso oyo kokamba libota oyo babengi village ya Lukula na Congo central donc naza na limite te ezala yo nde kozolanda biso oza wapi monde entier makambo nyonso na sa et puis naza ezambala liboso te mission ebele bato déjà batala kota boloko na YouTube bayebi ba biloko soir na ko escroquer bato muto ayebo longola chaînette wana longola montre wana yo kota na boloko te biso déjà to bonga tout ça mambwana te to bonga déjà to pesa bato biso to bonga lelo to pesa bato to yani moto abungisa ba via bato amo sulbai mais invité moi le bagano biso déjà to bonga biso déjà to bonga ba makambo no zebisa biso eza ya bato ba comme ça spiritualité cop po il y a des coopérants na makambo biso tuza ba coopérater biso tuza makambo to banengo lelo te donc tuza na ba réputation mabete tina ba internet to sala ka makambo e mona na kana miswa bato ngai ezala parmi ba misala ona yambaka okoyoka wake na utaka na 10 mètres 15 mètres simbaka te mais oye pa na nganga za lokola réparateur na réparer yonde ko papa ozolanda biso yo mama na sala ka nyonso apa kola musamuta kufi mais makambo na ngeza na condition te oyo pesa boye ina sima to senga yo mutu non ozana posa soso apende soso mobile na pouvoir ancestral biso eza interdit pour na makila donc tout ça la nyonso moyen financement oluki okozwa ozobela ozana posa obika okozwa ozana posa ya nomination musala soit poste ozali ozana poste oleka poste intel tokosunga yo ezozolandanga donc tosalaka nyonso surtout na côté ya ba maladie oza spirituelle tosalaka nyonso à part kolamusa mutu akufi mais toza te ke o songolo likamoko eza caché o basenga yo boye non naza basé na pouvoir ancestral donc naza na ancestral toza na interdit na makila. Merci sentiment to komi apinde yango là c'est penge Fofana biso to zwaka tout hein ça que dans le ballon toza bien préparé na mon mboka Eliezer c'est pas dit kaka o politique était tango ya kinga fona servir puis pour la première fois. Quelle différence entre Kodia na porte-monnaie magique? On a jeune mobo a dépassé la base $. Masala raté boutique té. On a débat moi ils en a venu na ba génération hein. Oh bango baza na Kodia. Ah mais il y a un portefeuille magique. Porte-monnaie magique pardon. Quelle différence? Bon différence c'est ma casse. Faut profiter pour expliquer le domaine on a. Oui différence c'est ma casse na sens nini. Porte-monnaie magique eza eloko ya mindele. Eza mystère ya mindele. Mais soko yé na Kodia ezali mystère na biso ba indo. Esozolandanga awa na sepelaka mingi na kini bandeko na biso bandande basalelaka coutume na bango ya Kodia yango monaka bango bazaka na mbongo. Soko ke na Congo central bandeko na biso ba Congo ba respectaka coutume ya Kodia yango monaka pe bazaka toujours na ba immeuble. Mais nzoka nde Kodia eza nango na ba luba eza na ba Swahili eza na ba tetela eza na be kolonio so bangala. Mais croyance moko ekota lokola Kodia izaka ipa ba Congo. Croyance pe ekota lokola Kodia eza kindoki to eza makila to sacrifice non.
ancestral ezalaka na sacrifice te code ezali mystère oyo ye moko nzambe asaleli biso po poso moyindo totika kosouffrir po nzambe ayebaki ke mundele akoyela biso porte-monnaie magique porte-monnaie magique ayebaki ke biso poso moyindo toza banvie tant porte-monnaie magique ekoya tokozala sikoyo presse ya kolanda kozwa yango omoni nzambe akreela biso code ya mystère na biso bayindo lelo so tobosani ke mundele tozongi na ancestral eza na moyindo moko te akosouffrir. Mais lelo ozomona porte-monnaie magique mystère ya mindele lelo ye na bapede ye na balesbienne et comment lelo musu po kota na service moko compagnie moko ya bien faut sala ki pede eza ba condition nyonso wana ezali magie blanche et surtout la nanga formation ba terme belé eza magie blanche yango mona nga na pexaka batu batika kozwa porte-monnaie magique po porte-monnaie magique conséquence nango ezali suka ekoya na ba sacrifice bakoyi kopesa yo yango ofele ou recevoir yango après lobby tant yo okoma na mbongo bakosengo siko bato tant bakosengo yo bato koboya te kopesa po baepesa condition soko pesi te yo moko ozokufa yango mona ba mine sengo mokili ba mona na ba voiture ba mona na meuble ba mona toujours danger voilà yango moni omona kasiko okuzana choite okomopesa mama okomopesa papa okomopesa baleki mbongo baliaka yango na bato yo komi kolia mbongo yo moko libota nyonso esili mais soko recevoir code ya libota na yo okozana ba immeuble okozana mituka nyonso ya danger mais mutu azokufa te mpona nini ozosala lokola nzungu ya famille condition ya code ezali kaka yo osungaka libota na yo na libota mutu akosouffrir aza te donc soki mutu aza na problème na libota yo fo sunga ye mpona nini ozala bien mpo so ozosunga libota te code ya wana ekodisparaître ekozonga neti epai na ngai mutu napesaki orientation okoka kozwa yango mpo baancetre na yo bakosepela te mais soko ozosunga libota ekozala bien mais code eza na condition te soko osalaka baambiance okozala no ambiance oza mutu abasi okolinga no basi mais condition nango eza kaka ke esunga libota landelaka famille mpo eloko ozwi eza lokola yo ozwi ndungu ya famille yo fo oyeba kosunga libota bandeko bazolanda biso toza na limite te partout ozali soko obengi maître John oza na posa ya code ya libota na bino okobenga biso na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 na kopesa yo code ya libota na bino ezala oza wapi ko pe bolobaka bo oui yo attaque maître oui l'ami de Santa oui yo kende kozwa code ya bato te pesa biso bazana code ya ayebo salela te so yo za siko déjà expert au timba o kende kozwa bona bango ko maepa na ote poso moyindo moko te okokota na famille ya bato osala code na bango no ngai soko obengi nga na kokota contact na baancetre ya libota na yo mpo nga mutu na kooriente mpo yo okoka korecevoir yango naza base naza na puissance nango nakoki kozwa yango te eloko ya famille na yo ndokoki kosalela yango te nakopesa yo exemple mpo ndoki alia mutu na kati ya famille na yo il faut ndoki moko azala kuna afongola porte ndoki jamais akoya alia na kati ya famille na yo etake mutu afongoli porte te eso ozolandanga ndoki mutu moko fo afongola porte mpo ndoki akota ndenge mpe nazwi biso nakoki kozwa jamais kode ya libota na yo nakooriente yo lolenge okoki kosalela yango mpo osunga ya libota me nga naza na kapasité ya kozwa yango te eso ozolandanga omoni neti eloko oyo nakolakisa yo ete eza cercle te oyo tobengi yango nkutu tobengi yango nkutu oyo ezali eloko oyo bakoko bapesaki ngai mpona kokoka korecevoir kosunga bato kolanda te ezali nkutu eza na kikongo kutu eza na kikongo eza lokola eloko oyo bakoko bapesaki ngai mpona kokoka koservir bato oyo baza na baproblème oyo bazoluka bakoka korecevoir bakodia na bango ya libota partout ozali monde entier soko ojenginga te kwa oyo ezali fantaisie kolanda yango te eza signification non kolanda yango te eza lokola mutu alati chaînette ya or alati siko médaille ya croix est-ce que eza signification nini eza création bio ozoboya koloba secret na yo non c'est ko bapesi yo kutu na oyo
mais pourquoi on l'a lu, on l'a mouki au tiers les ali fantasy cercle et les ali fantasy na ba chrétien bataka mais nzamba kufela biso na ba chrétien maka ikulusu soko ke na catholique okokuta ikulusu soko ikulusu eza ya mabete ikulusu eza kana ngona na consigne moko te soit symbolique moko ya mabe non soko ke yango okuta ngona pa mama Maria oyo ba chrétien balobaki Yesu akufa pona biso esusu landanga ngai na yo mutu akufa ipona biso za Simon Kimbangu etake prophète ya baindo yo mutu ozotala biso partout aux ali monde entier soko bengi maître John na kotindela yo kaka eloko o eloko to bengi yango nkutu et voyagera pe ekendaka partout eloko to bengi yango nkutu oyo monta nyonso yo kobanda kozala nango besoin et recevoir mbongo ya code ya libota ekobanda ko se produire awa yo bota déjà. Oui, naza na bana. Ah bana kwa. Mibale. Moi liboso ko monene. Mwana liboso Miradi. Ya mibale. Mitera. Parce que na tuni question avec raison, ils a bien koyé pas mutaper ça à mabota. Il faut d'abord oyer ba est-ce qu'il y a ça na bana. Comment mutaboye so kazo pa mbolo ba so tayi mo za célibataire. Bana bazali to bala pe déjà mais madame azana poto, azana majesta. Ah bon? Donc to continuer si j'ai autre chose. Moi mituna ba to ba ba biso, yo mutozo tala ngai partout aux allées. Kobanga te code ezaki ndokite. Code ezali mystère oye moko nzamba créer po biso poso moindo tozala malamu. Nzamba yebaki ke mundela kosala biso ba porte-monnaie magique to kolinga tozala ba envier to landa yango po to recevoir. Yango mo lelo tozo ba jeune tozo ku famille to comme ba PD to comme maboma. Pona ko nyonso wana eza na ba magie blanche mundela lingi biso te soki biso nyonso tozongi na bokoko mutu akosouffrir azate bozala concentré partout ozali obengi maître John ndeko nanga ozokemba pamba ta musu na libota na yo kode ezali yo poso moyindo soko benga na kotindeloka eloko oyo cameraman na yebite soki okobenda nkutu oyo malamu nkutu oyo papa journaliste omeka kota nkutu oyo yango nde ekokomela yo partout ozali o nazana posa voyager nini kasi soko bengi nga okomona ekovoyager ekokomela yo eza na limite bato atembe eza ngai na o conseil yawa na lingi yo mutolobi ke ba aventure yo loko lingi makambo ya zoloba osalela ngo eza to to na Kinshasa o alingi oke gambela kinda gambela o alingi oke machine de liberté akina machine de liberté o alobi ke te ngai ndo suma blo kana marché ya Kitambo okay o alingi za na munene akei yango zoma ga place bato baza ebele mutu na mutu azana nzela nae neti ngai naza na code ya famille nanga pona za mwana liboso na sungaka libota na ngai ne tozoloba makambo ya code ya awa bato bazolanda biso eloko oyo ozolobaki yo eza vide yango ekobanda koproduire mbongo oui c'est ça tokoki kolakisa bango exemplaire ke ngai naza na code ya ngai ya libota nakoki mpe kosenga mbongo na code ya ngai ya libota mpo ekoka kobima mpo bato mpe bamona ke eloko oso totindeli oyo yango partout ozali monde entier ekobanda kaka kobimisela yo mbongo awa monta oyo nyonso kozala nango besoin yango deja tokoactive oyo ekobanda koproduire cameraman okoki kobendela ngai eloko malamu tokoka kolakisa mpe bato bazolanda biso ke eloko vide nkutu oyo tobengi yango nkutu ezali monoko ya mboka pude eza mabe pude na ngai na tiaki makambo nini ozoloba Simon Kimbangu monaka ete aza kopakolaka pude Ngola à l'époque pude ngola wana bayebiso eza kombo eza na monoko ya mboka mais lelo monde développé lelo toyeko koyeba ngo na kombo ya pude ezali mabe te awa avant osala émission ozoluka otya pude ngola yo posa mystérieux ozoluka otya pude awa avant osala émission bato sikoyo bagomi braché batala eloko ino ngosala ok cameraman oko kobendela ngai yango bato bazolanda biso batala mo bien de place na sala boki seninga na bango ponga mona olandela ngwa kodia pesanga mbongo elibota na ngai bato bazolanda biso batala ke kodia ezali kisite ezali loko oyo ye moko nzambe asala mystère na ye po biso baposo moyindo tozala toujours malamu pe tozala likolo totika kolanda ba porte-monnaie magique yango ezokomisa biso maboma yango ezokomisa biso ba PD kodia pesanga mbongo elibota na ngai
Cameraman obenda malamu. Papa journaliste partout aux alliés. Ceux qui m'ont bengi azana posa azwa code ya libota na ye même yo mpe ozana code ya libota na yo j'espère oza muluba bozana ngo oza mutetela j'espère okozwa yango sans problème bon omoni ezali partout ozali ozolanda ngai soko bengi ngai na kopesa yo code ya libota na yo code ya libota na yo okozwa partout monde entier ekozala na kisite ezana kisi moko te ezana kisi moko te ke o condition mutako kufa o ko bela liboma non ezana eloko moko te ezakaka mystère na biso baindo ezaka mystère na biso baindo papa journaliste awa eloko moko te tozana ba caméras ebele awa ba caméras ebele et puis molilité bakati image te awa tosalaka bosolo naza mwana ya bakoko nazo servir de bitolia ngo bakozwa ngo yo moko obi kotala dola est-ce que ozomona te wana eza dola bandeko na nga oyo nyonso bozolanda ngai botika kolanda mingi baportemone magique bolanda pouvoir ancestral yango ezali pouvoir na biso baindo yango ezosala biso malamu mpo tozala bien mpo tokoka kosungana osunga libota na yo me moto azokufa te mpe oza na mbongo yo moko ozokufa te olalaka poni ya malamu yango mona alakisi bino exemple nga mpe naza na kode ya libota na nga oyo nasungelaka libota na nga yango bomoni mbongo oyo nasengi yango na kode ya libota na ngai yo mpo ozolanda ngai na plus 240 obengi nga na plus 243 numéro elekaka partout 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 topesa kaka batu ba code ya te yo ndeko zolanda biso ta musoza nous balobi ke à part comme mbongo te excuse ça koloba oui yende kozolanda biso ta mususu ozana posa ya mbongo te mais ozana maladie ozo déranger yo ozo ba solution te to pesa ka mbongo te to salisaka maladie ne soit pas kolamusa mutu akufi yende ko mususu ozolanda biso soit ozo honorable au ministre ozana ba problème spirituel ozo déranger yo mais ozana place ya kotalisa te place ya kokende te obengi maître John na plus 243 85 197 67 69 ba problème ezebele na mboka oyo mais mususu mutu azozanga solution mususu akendaki na mutu malamu te amoni baventure po il y a des coopérants ebele bakomi na makambo baventure ebele okokende na aventurier mais ozana ba problème okutani olembi okomi komona lokola bamaître nyonso baza ndenge moko non bamaître nyonso baza ndenge moko te na mokili toza na pirate toza na original ezalaka mwa pasi mpona kokutana nango yonde koza original papa journaliste yonde koza ba problème masoyo bato baleki epa no baiko kofininga babenga bakozwa ba solution ba mbongo sala makanango babenga bakozwa mutu to kozwa solution pona mutu ndelika yo osengi olingi soki na sali yango olobi ke pour te comprendre oza maître ya nini oza maçon toza maître makofi toza maître spirituel na lakisi yo ancestral yango mona lakisi yo na sujet tozolobela ya kodia comme yo ozoloba ke eza pona mambo itali mbongo oui financement par mbongo po bato tout bakozala na intéressé na émission ezaka bato baza mbongo te nous sommes na bambongo na bango tu peux le bango wati bato muso azoluka mbongo te maza ba maladie o ezo compliqué ma veti nini yo traiter basida ekindoki to traitaka yango ozana banzoko bambasu paralysé eloko na yo telemaka te obotaka te topesaka bana te mais tokotraite yo esika bakanga yo mpo nzambe asala te mutu na mokili abota te ta mosusu babloka yo tokodebloke esika babloka yo bana oyo okozwa bakoza miso ya komona yango ozana non nazo expliquer kaka te namoni yo okotya te mais lokolo oyebi ngai te kota tuna maître mais oui eza problème te bato bakoya vers yo nde bakoloba na yo parce que koya kointimide nga te que non
na ko parce que Fofana et Peigne ti au moins na niveau de ça va $1000 na ko intimider yo te mais na pesi message bato ba ko benga ba ko pesa rapport que mutono oyambaki aza mystique ya so ko ça va bien parce que to yamba bato mdu c'est de là oyambie na plateau à lobebele zoka aza mutu moko ota boy fato ayebi ka aza mutu moko malamu te tangu ngana ko za le sengo na plateau que non moto yambaki oui Nzambe mo asala jardin d'Eden asala nombre ya ba fruits ba couleur peu différent oui ndenge pelelo mais kolo ya yo eza na bato ba ko ya vers yo c'est ça OK ça dit mutu na domaine na il faut bato pe bandimela ye mais ngai na wa ondimisa bato te par rapport nde batala ki émission bondima boité mais kozala esengo ya ki aux aventuriers te mais na to so ki eza na bato azopesa mabota mais ye moko abota te c'est ça on a tourné au bota oyebisinga ozana bana bazali Pesa bato musu azobalisa bato mais ye moko azana makisi ya kofana na mwasi te moyebisinga ke mwasi azali pe azana mikili ya poto tolongo wana soki na minute au pasteur moko penda okela musu ko batela kodia famille peut-être fato abengio pona kodia na bango mais zo ba mosu lobaka za pasteur oui yo penso ki pasteur a cholo boko koya te parce que là au nom de Jésus on va boyo bambani na ba mystère na ba blogo na wa bon elo mona webisa yo awa na kata kin pasteur solo azate awa na kata ifila Kishasa na Kishasa mo bimbo ba ta pasteur moko pasteur ya solo azate ndimela ngai awa toye koloba bakombo ya batute mais soki lelo osengi to dévoiler et kozala problème pas si peu mingi même ba pasteur bazwa pe na ba kodia o mona ka église na tuni yo na lobby na ba pasteur na pesa ka ba kodia ezana interdité ezana limite ya pasteur pour muto ba prier la ka yem ta créer mystère o sanzambe muta créer mystère o pour somo indo azala malamu alors na boye bisa yo ezana pasteur te o na kin o ezana Saint Esprit yo ta motango ozomona l'église alléluia alléluia yo pesa okanda bisa yo muta zaki na Saint Esprit akufa muta zana Saint Esprit na mboka o vrai pasteur ale moloto oyoki batela e poison akufa yo ndino ale moloto mais oui azaki ne loko ya Nzambe Saint Esprit ba église nyonso ozomona oyo eza ba vanti bango bazobebisa ba esprit ya ba makanisa ba mondimi fika ya na ekoto azwa kode ya libota na ye akenda na église kuna 10 ans abongaka te ka pasteur azaka na mbongo esuzolandanga mais kaka bango bazolobela bango ke o ezali kisi kaka bango bazokeno telemisa ba mondimi kuna bazala ka ba pauvre bango ka bazana mbongo mondimi akobeta batour ebele kuna assemblera chaque jour mais abongaka te abonga ba délivrance wana za lokuta oyoki lelo na koyebisa yo ba délivrance wana ezaka lokuta datie mouchoir bo bato bakoyi ezali tango lobi ke otie mouchoir eza ba mouchoir magique soki babwaki boye bato fo bakoya ba mouchoir magique wana mosusu pe simbaka te batindiki bino na makasi est-ce que oyebi yango tozana ba pasteur babikisa bato na telefone basalaka ba délivrance wana baventure na yebisi yo moto la boye bandimika basamblaka na kati église na ba délivrance esalemaka te kasi yango na koyebisa yo ezali raison moko eza molai lelo na kolobela ba pasteur wana ka bango bazobebisa ba mémoire ya batu ya batu ke koto ke makambo yo kode ezali kisi mais bango moko bayaka pe kozwa kode abengi pe na place na ye moko maître na zana posa ya kode pe opesi ye kode mais akesu kote ya sina église na ye ke kode ezali kisi ke bolanda batu wana te bango baza batu bandoki mais tant que mon dimazon a posé ce cas y koto une semaine les amis na bongo mais akenda la kuna sali 10 ans abonga ay pas vu que diabako qui parti au fond de $1000 pour passer à moi baga bato batia bo fond ba pesa ba yebi mbongo ane utaka ba senu sona ba chaka pona ba ofana alonde kuna ngai ndimela ngai eloko na koyebisa yo awa na ville Kishasa pasteur azane Saint Esprit ne loko Nzambe si akufa ale moloto et sengo nga ki quand même na domaine na yo mozondima musala ya Nzambe mo ale moloto ta na vie na bana tika ta mona moko tala ninzila na te ale moloto enda zaine loko ya Nzambe azaike mbo yango batalaki vision na senga ki baboma ye avant batela ye poison akufa ale moloto lelo okotangela nga pasteur nini oyo na ville ya Kishasa oyo yebi azana Saint Esprit nyonso oyo
tala tuti kaka yo mona vidéo la émission la série débat oui nakoya au moins est-ce que yo tikala ko mona vidéo ale moloto ya buzoba. Merci télévision Zangonga na lobby maître ba liboso le kana te komi wapi pe ba journaliste baza ebele ya ba télévision o lobo le kaka na ba YouTube te tina ba chaîne musu na leka na ba chaîne ebele. C'est la première fois to yamba yo awa na yaka na mata mingi na ba PS TV pe kuna caméra na o yango wana message ani no ko pesa na peuple de Dieu oyo zo reconnaître mais quand même ale molota tika ki bandimi. Là c'est baza na isengo ya komona que oui ozo reconnaître ale moloto azayi puissant esili yenda zane lokwa nzambe nino yikoloba parce que to komi na suka pe numéro na o ya téléphone numéro ezali plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69. Lelo bandeko balandinga awa na chaîne ona lekimba la liboso mais na yebike ba problème eza awa ya bisika boruta bokendaki ya ba maître mususu na yebike ba makamu na bino simbagete mais eza na bino na mitema bopesa maître John confiance eza lokendaki na 10 mètres makamu na simbagete maladie zo déranger yo otamboli obaye ba maître okoma bomona ba maître nyonso lokola ndenge moko pesa maître John confiance benga na kusunga yo uzana problème financement soko bengi ngai na kusunga yo ko baye ba maître $1000 rolemba ba appel ko baye ba maître te awa na mokili tozana pirate tozana original ezaka muke pirate ezaka ebele lelo ba maître belé bakomi ba coopéra bakomi si makambo cop mais mususu mystère ezate ezaka lolenge moko bozomona na ba pasteur lolenge moko pe bozomona ba maître ba faux maître bazebele ba faux pasteur bazebele azolo ba makambo zolo komona lokola makambo bien mayebi ne musalati pe ça peut mettre John confiance bobenga ezalo utaki wapi musale déranger ba maître wana bakoki angote awa maître John alemba na musalati. Numéro na bandeli plus 243 85 197 67 69. Ozana premier financement to kopesa yo ozwaka mbongo sala eloko te maboko no eza kotoboka eza déjà eloko mobile kelmabe to luka to bloquer hémorragie wana po mbongo na yo ko sala lango eloko yo ndeko zotala nga mwasi dérangeaka yo ozana poso kanga mwasi na osoka zo tricher yo tozana makamu to sala rapo tibao okangai yo ndeko zana yo mwasi uzana poso kanga mobile na yo okanga ye atikala inikima ya yo amonaka basi libanda te to ko bloquer tosalaka nyonso nini totikoloba azanani tosali tout pour natika masanga ezosimba te eza bilakeli mabe tokobloke yango tokochasse demo wana oyo atindaka yake nomelamela bamasanga eza bilakeli mabe. Donc maître John message na ngai esuka yango napesi bobenga bokomona ba résultat na bino ba problème nyonso bozala yango. Merci na balani nyonso atokomi wapi ezalaka esengo koyamba moto na domaine na ye pe moto ko prouver penda que oui ngana kenda kosala émission na David Matadikibala bakolo Kishasa. David Matadikibala le baki non vrai chef coutumier afandaka toujours na cimetière. Pourquoi cimetière? Parce que ça ba ancêtre na ye pouvoir accepter ça pouvoir que non ko kitika ko makambo yebite nan ndiye yesu ko afandaka na cimetière. Mais il y a une connaissance il y a beaucoup qu'on a bango botika makambo lobaka ba yebisaki bino vrai chef coutumier na koyebisa yo ba chef coutumier ba ya solo eza ba Congo eza na mboka na biso na Congo central. Yo ka pas la chef coutumier. Mais oui, il y a le belio ye vrai chef coutumier ala la ba kologi chassa ba bongo ba kologi chassa lo beni Matadikibala David tika makambo zoloba asala publicité ya makambo na ye mais atika ko contredire poto ko linga yango te to ko contredire makambo zolo beza malamu yo chef yo makambo na zolo beza malamu te vrai chef coutumier alala na cimetière na ndingini yo ko banda kulala na cimetière so komi akola soke pouvoir ne pas comme tangu ya cérémonie ya cimetière ezali melinko lobateke yo lalaka na cimetière asokolaka na cimetière aliaka na cimetière alalaka na cimetière ça va aventure papa botika ko loba biloko wana oyo yo zo maîtriser te so ya débat okoka
ngai yondo ebinga mbala liboso yango koyebanga vous avez mis tout à tout le makasi mais qui chaque Congo ça munene vous nous avons bima comme ça filmé yo mutu ali na cimetière alala na cimetière so okya ya mayo na cimetière boko fana na cimetière acha temple na ye na cimetière pas que alala na cimetière OK est-ce qu'on a cimetière bukoko na ye ndenge yo zabu bongo ta mususu kitani na bo ta mususu yo zwaki occasion ko somba terrain pembe na cimetière otongi ndako no pembe na cimetière ko ba libombo wana nyonso yo bongo soki ozwaki opportunité ozwi mwa terrain na pembe na cimetière ekomi ke olala na cimetière okoma ko changer so ba yo sa salongo ba ko benga nawe non biso pe tuzana ba plan niti nga pe na somba na cimetière le lota una tongi ndako pembe na cimetière na lobaki na lala na cimetière tout le ba makambo eza vrai o metinse makambo yo yebite s'il te plaît wana eza plébiscite wana eza maître John émission komi na suka peza mbala suka to ya ibandeli to ya mbaete zelo eza polele o ba koza suna besoin na bito komi wa pindenge bozalelaka o ba ko benga bobenga po apesi numéro na ye o wana sepeli na ye apesi numéro na ye privé apesi numéro mibalete aza pe na téléphone ka moko pe azo assumer makambo ya salaka akwa kozana ba église belé na mboka mais mboka mikakatanu ebele pe le mona tuni to komi na ba église bato balingaka toujours dollar. Ton même pasteur moko a télémination qui 5000 francs a. Ça dit même ko utape na kodi ya boy ya kopesa et y a une église. Oyo lingi mbongo. Mais ye moko Jésus-Christ a télémisa bato na église alobaki na mbongo l'état. Nzambe opesa oyo eza ya nzambe. Mais to na pasteur balingi $100, balingi $200. Mais est-ce que to mituna ke mbongo oyo eutika na bilanga? To euti na musala na yo salaki? Bota banzela mbongo mutu se utaka po $1000 yango na simi na maboko elimote pesa penda dollar penda eza penda dollar po na odiseno mokili eza na makambo ebele so to ko juger te mais mutu na mutu azana nzela na ye lelo toza ba epenge fofana ba fatu ba mosulubaki ba manisa kembolo ndepe mutu na mutu azaleli obimi na Wileri na 24 na boulevard tala mitu kebele mutuka na mutuka eyeba kesike ekotelaka eza o abino epenge fofana mais soki oyo alobi akosi yo moni ko na version mususu plateau eza awa pe aza prêt na débat ya ko ya mobimba attaque maître yo le attaque contre maître ngai na katikati poto solo. Merci na Amos Lubaki. Merci na walandia to komi wapi. Ça dit to sala ka nyoso poto yekola nyoso. Jamais nenga ebo to binga na yeke to sala ka politique. Non. Naza na makoki ya ko sala marketing. Naza na makoki ya ko sala descente na terrain poto sala la télé réalité. $1000 ngoi. Télévision za radio te. Merci. On va découvrir bengai pour appeler numéro. Moto a kota na douche, to na salle de bain, alors la salle de bain sonité. Solo qui est pas naé okoloba nyonso pe akosala oya yebi. Merci.